Boye malamu na émission vérité na molobeli na bino Melina Swamba. Lelo toye tolaka kibino ke tokoya koyebisa bino makambo ezoleka na mokili ndenge ezalaka. Eza na mama moko abengaka ka simalobi awa ta on sala émission ton na tongo nango avant na sala émission na poka benga apesi ngai histoire na ye na meka kolobela ngo nano ndenge makambo eleki na mobile na ye en fait. Et à la Mario, Angelebe, bonjour. Blanche Kino, la fille fraîcheur. Abdul Mazama, Zach Koto, fils. Après, Siko Tobani, maman li solo, oh, isolé était là. Et lequel déjà, maman n'a pas baoucho kabonana mbaliango. En fait, Ezaki boy. Quand bolingo à distance, bolingo à distance quand des alaka na Facebook, na nini, mobile a sepeli na ye. Asepele na TikTok ba lingani pe moi si bosa boya kabi dana zwa ku ya makambo na lingi isute kana makamba TikTok abite bat musu ba ndenge mutamta na ndenge na ye donc to ndenge mo te en fait moi na mobali yana azaki na mboka o Turquie ba lingani moi si to bosa ki moi mbala na beteli moi si lisolo ki no babota bonka mi balé aiba bota bon mi balé ka ye na petite sœur na ye moi ça bi ça va ne ba botem no balé isa malam ai bisi ki ye azana mona na botite mais petite sœur na azana mona moko voilà du coup mona mobali balingani et comme pe moi si peso azo sunga ye sika banda ovanda kuna bon na Turquie ko ba bi ko futela ndako yo monter pour isa un peu cher moi ça tinde la kaimbongo isunga ke pe ba futa ndako makambo ebele bakabola ndako na bato so misato ba futela ba chambre en fait moi ça sunga ka moi c'est pas yak akinda ka kuna mona sombile biloko ba biloko ko lia makambo ebele kuna ngona memela ko bilamba te parce que kuna bilamba ezala ba bilamba na ba sala moi ça sunga pe na mobile en fait sunga pe na mobile moi si ana asa ba ne mi balé donc bolingo penza bolingo na bon penza ko baka moi c'est pas sola na mama ya mobali na Kishasa sola pe na petite sœur ya mobali ndé mobali présenta ka petite sœur na ye moi si petite sœur na maman baza na Kishasa soit disant petite sœur en fait baza na Kishasa ba sola bien maman pas joie alors bien que wana pe leki mwana na ye mo pe mwana wa kenda kuna ba soli na mama ba bengi pe moi si koto ba solo en tout cas ba na ambiance moya bien makasi na mobali na ye na famille na belle famille en fait moi si on a sala tout mobala bisala tungana kota yo moko esimbate ngana sunga ka onde to yo ke musala nga pena ke musala to sunga na en fait parce que ozana ba mi balé yo moko osali de mingi pona nga sala tungana ya luboko ezalo moko te to koma luboko mi balé biso basende to zala biso mo faible andimi biso mo sando sa mo makali andako mona ka neti kaka ki makambo yako simba te ko simba te bon a combien na confiance makasi parce que a combien ko solo lana belle famille en fait voilà a combien na confiance makasi azo solo lana belle famille na ye azo donc en tout cas bazaki bien tinde la maman mobali mbongo atinde la petite sœur mobali na mbongo makambo bele en fait bazaki bien vraiment yem tando futer mobali ndako na Turquie atinde la ke biloko yemo peso linga kinda nduka ka penza biloko ya ba africain asombi memeli ka ndenge ezalaka basali une année 5 mois mobala wabi en tout cas na vandi trop na comme na posa to zalisika moko en fait moi ça ndimi moi ça natanga zo betenga lisolo na maya miso azolela na biso ko lela te bete so leli no yoka bien te ou bien otindelanga na voice ou bien obetelanga lisolo mais ko lela te so leli moyo pesanga lisolo ezalati abi d'accord non lela pona nazana passe na motema en fait naibisi oui naibi ko zana passe mais doser mukie pour obetelanga lisolo ndeni sozoli en tout cas bande ko lela makasi ese ko lela te habité na bande ko landa yo banda kala tango banda lo bele de makambo mabala na bengo de pe jour moko mais
olobaki rappeler nga te ti lelo na mona sa sub émission te ngono moni ta na moni émission wachaki wana ngono na bike na benga ngabi c'est bon moi ça comme relater nga makambo ndenga na relater bino du coup mon bala bisala tout nga na ya to comme loboko mibale loboko moko et simba to dépenser trop donc nga pena bana pe ko sunga yo moi c'est abomi nzoto asali nyonso o mutu akaya ko sala. En tout cas, à l'oukel mobile mukanda na niveau nyonso tour à liboso eboyi. Tour ami balé eboyi. Bazongi sipo abikuna bada matata batwana. Tour à liboso bakangi bazongi si ka bon avandi. Moi c'est abeti sumuto akenda suka bakayu na biso ndeto kendaka. Azokendi azoke musala azokangisa abeti su deuxième tour ba refleka mobile. Tout ça ndeni. Moi ça qui est sous na Turquie. Ba vandi souvent muki a ju vacances koto ba vandi souvent muki avanda so 2 semaines na Turquie. Ay ko zonga abi to ko tata ba prière ko nzela ngwe funga mandeni to bebisa wa mbongo mais ozo yakate nazo comprendre te ezani. Na ba bokilo na yekuna mbazo sambela babi mama to zo sambela to ebi ko zo dépenser mingi. Fo mobala ya ipa banda ko sunga. En tout cas mon équipe enza famille wana sepela na famille na makasi en fait. Abi alingane mibali alinga mibali akutana na ba bokilo bongo te ba belle famille wana en tout cas baza un peu unique quoi pona ye et sala ki bongo ti basali te troisième tour mobala yo kotala mboko moi saki akezela mobali aéroport mobala yo koti na mboko ayo kutamasi na ndako akoti avant de présenter bana et tout et puis moi ça na lobaki ki tant babo na kina mobile na ye aboya ko présenter bana na ye ba papa ebele en fait a présenter oyo en tout cas aboya ki yango alobi non présenter bana nga ba papa ebele te po na ko bebisa éducation bana avant da ka penza mo temps ebele tant aboya na papa bana na ye avant du mois temps ebele ti ndenga ya ko zo mobile wana amoni ki bon mobile nga sérieux mobile ngo pe alambi kana malubande li sala kaka comme basi balingaka po basi balingaka ya biso basi to lingaka mais mibali bayebi programme au bango bayela pas basi en fait si mobali ana yo kota mobala koti awa ne bandeli mwasi wana lukilika mobali mukandani ya batu nde ezala kaka mobali mtu malamu wapi azoke musala mbongo kutu na maboka mwasi azoke nde musala mbongo kutu mwasi nde mutazwaka habité usali mingi pona ngai donc azoke musala mbongo watindeli famille mwasi batindeli famille mobali en tout cas mwasi amoni penza ke winzamba lola na zui mobali na banda oluka na zui bavandi belle sœur pas benga ka basololaka mwasi pas do continuer ka kotinda mbongo bilamba belle sœur nanga pona yo no boma muntu fozala bien et tout na mwana na ye na maman et tout. En tout cas bande ko sunga bango penza azo sunga bango na niveau moko sakana teta mobali susa ye mobali susa ko musala baba komisi ko su en tout cas bazaki bien zoka te bazaki bien wana mobali azo sala makambu kuna po aeba ko bengisa mwasi na yatika mwasi na Kishasa mwasi ya tika na Kishasa nzoka te belle sœur ya présentaka mwasi ke belle sœur na ye petite sœur ne babota mabango mibale nde mwasi oya tika na Kishasa na mwana o babota na mwasi wana oya lobaki mwana ya leki na ye mwasi pa yeba kate akomi ono donc mama ya mobali pe akota na je wana ebite ba mama kala bazaki bongo te ba mama kala bando linga buzoba te mais ba mama toro ba kota buzoba trop ba kota bombe mama trop likola mama mbongo bana so mwana tindele bu mama salabo bana ba mama ko mumme mama na niveau mo ngana comprendre te ba mama na biso akala osana droite o koka o bana non ndeni oui sa mama yo sala bingana sala buto sala cop kala ezaka bon te siko ba mère bo mumme mana na cop o sarana te mama pandima donc wana pa bima mwana na et tout to sala kama kamtaka petite sœur nanga to zaka biso mi balé il faut ya et tout bongo bongo basali nyonso mo sala bi et simba te mo sala bi non na juste solution ni no ju abi batala na ba mona niti elongi na ena na ndeko neti ekende ekende ndeni na mbogo ba kanga su petite sœur nanga to botama ka mi balé tout
habité sala tout ka kende tout et tout ay ba yo zo mutu mo asali ba makambo na mukanda ye mwasi o azaka awa basali ba makambo na mwana mwasi na yo ya mwasi na tanga komi belle-sœur ba yambani donc belle-sœur yambi belle-sœur na niveau moko sakana te donc mobali ndenga bana kangsa mbongo et moi si pas au sala en tout cas moi ça bi pour na belle-sœur na nga modèle azalé na nga bien na Kishasa na contribuer belle-sœur na ye ayi tout al boso pe sala ka moi mavanga yami balende asinya ki pena pesa na mukanda na yemoko moi si ayi ba yambi moi si na mwana mama a petite sœur a combien mama pe kuna sepeli mama zoyi ba ke o moi si a mwana na nga azale ke mwana na nga te madame moi si a mwana na nga moi mbala na na lekite ba bota yemoko donc a comme ça ki moi si na ne ti leki na en fait ba yambani mwana moi sana pa comme vanda so moi sana ke musala so mobali mko na salite fecho wapi osakana te moi sana pa yebane kate bazo sala so moi sana ka vanda ke musala feti siko ye yaya neti ba bébé ngo kuma obenga ta mutu nyoso benga no ka bébé abenga leki ne ka bébé ma chérie d'amour et tout moi ça ebika ke petite sœur na ya ko benga na kombo nyoso alingi ezala kinde petite sœur na etezaki moi sinaye moi ça comment on a ba changement comment ta comportement mobile comment changer moi si aya ki comme petite sœur ye a commis sikoyo ko sala neti mobile bazua non et comment les cas mon coloni en fait ayebutaki chasa ayeba ki teke ndako ezaki ya moi si ayeba ki neke ndako ezaki moi si mais tant que mobile na comment sala na sauter sika wana avant moi si aya mobile azwaki deya mukanda mobile azwaki mukanda nini moi si a déclaré ka bande ko naye a pesi sko mukanda ne place ande ko ne moko ne tiki ndeko ne ayi a déclaré ndeko ne a sali système ne tika wana ndeko ne a bendeli nkanda mobile azui tango siko mobile azui nde ngwana botaki mapapo abike non petite sœur nange faya et tout moi ça ti inde mode na petite sœur nde nga yaki tant petite sœur wana komi a commencé à se mobile bazua et tout moi ça oye banete bika petite sœur azo yamba bien bazala bien tout moi ça comment mon comportement mobile comment changer comportement mobile comment changer a beteli baninga tala petite belle sœur azaki bien tant azaki Kishasa mais tant combien moi liboso ya mibale ya misato zaki bien mais comment mon comportement na yeneti so nga moko londa ko mais soka la muki peut-être so alinga pinga mbote so alinga pesinga mbote te et tout ezani nezoleka babi belle sœur ba yakaka bon ba ibina bon réalité potote ba ma kanisi ya kanisi ki ye po ko sala soki ndenge ni so lia mbonga ndeko na ye soki ndeni abi ayebi réalité ya zaki na Kishasa ibi ndenga na bengsi yana abi bon yana sa zo mukana yo kasa oyiba wana ni so oyiba ka yani mto azo dondu sao bakamane ba opisa ba ça peut na idée en fait moi c'est na sala kazu moi c'est na sala kazu tango zo sala zuwa wana bayoka na mobali comme ça na mukanda ayisi mobali fuba zonda kuna bango mobali abi to sa ndeni funa zo adaku no bon siko ko bima abi YouTube bengi singa yuso ibateke futo longwa po esa danger o esa ndaku na ye to bando vanda atisuka api kana ye na ye pa na yo na ye libala to bando vanda atisuka wapi mobala ndimi bapesi mbongo ya HLM coopération bapesi mbongo HLM coop baseli HLM coop bete bango ataba 5 mois et bete bango 4 mois 5 mois et bete bango 5 mois après ba obimsandako moi sinanda kwa ebite moi sinanda ka kidiba ya zo vanda ka ebika yango basi to zala no so zu mobali to ibana siko ko timbela mobali po 6e sens ndeto lobela pe salaka mo pe so zu mobali fu to panzana ka tena sentiment bolingo OK na ngoti na suka so ndeni non fu ko yebaka mto penda za solo to za solo te fu ko bendela ka na maloba ne bo solo laka na comportement ka nde afficha po mso ata bombi comportement mais na suka comportement ngo ibima na ngokaka o mekana no to mekana ko yeba ko jota mayele en fait muke pour moi si soka lingi to panzana ngande mabe
moi bende angwana le photo zo mama yele moi si koma mayele tande on a besoin moi si ndenge modèle banda ko lela lokwa kufeli tia zo benga nga zo lela liboso avant banda lisolo nga kasaki ka kufeli ntoka te akuo ya uchozwa ozomona azuku ya uchukozwa ya kabaka ta ku ya munene du coup 5 mois ndako ebimi mais comportement ka et ça na bien te ba sumba biloko ndako malema ba obongisa kuna mais ba tiaki mutu na ndako na bango afutela ka neti afutela mais bango ba sumba biloko ba ocha bakamara ne babite mais kamo ndenge ekendela to mona o bien te somba caméra muke moi ça na sombi caméra muke no place ngo babi zala calme moi si mkolana abina obimate akenda musalate aibisi une petite terre ya mobali abi kende château rouge ko tata moso ke so mama biloko parce que na yo ka bien tende na sali trop na sali na landisi na filé 6 jours na mekano ko pe mabi comme ezate nazo kende mobali akenda musala petite terre akei ake château rouge ake somba biloko ma camarade ne baye ba monter va vidéo tina ba chambre tina ba salon moi ba ni mo amiki ba caméra mo amiki alobi tant on va monter vidéo ba tcheli yango siko abanomo na téléphone mawa si tout temps comme ngota vidéo na lokwa nimbisanga maser mais si tout temps moni vidéo wana na ebisio uninga mwasi modèle lele like atcheli na téléphone et sili c'est mekaye balami balé sili et tout du coup lobi nango moi ça peut mener ka moko ake musala mobala sala été ezaki dimanche samedi ou dimanche ezaki samedi mobala sala kité mais moi si comme sala un hôtel samedi à salaki ake musala ake musala afongoli téléphone na azota makambo eleka amona emine na kriya esika osala bat ba ya nini donc a expliquer bango makambo eleka et tout amona penda mwasi penda yeko a osela mobile zuwa ozo umisa ozo umela okela la chambre moko et tout o mela la chambre mo ni makambo ndezo kende nini biloko bano sombe zo sila tenda ko sito zui eza nini kasi olinka mutu ana vanda na ndako ana kuna biso to vanda ka ngana bano vanda na yakinde libala mobile abondeli mwasi ikona ngota ngabondeli mwasi suka bake kaka na mbetu ya mwasi wana mwasi ana bimizo bakwa victime bake kaka na mbetu na basali okubako kai ko sala mwasi ala zomona bapo achaki ba caméra tina chambre na cuisine na salon acha complètement partout 4 places ndalo baki alobi mamata kuna tali makambazo sala na leli na yoki mokili mawa siko ekende ko sala mabe na nini mobali nde mwasa zwaki eloko ya ndeko na ya achaki apakisaki oneti na ye neti ye mwasi koma zangunda mobali zwaki pe azai pe ngunda akome pe ngunda zwaki 10 ans ya passeport rouge siko moyo kene na prophétie lo bageso esi ba botola ezate so 10 ans ki moi ça lela moi ça leli ba bisi zala souple moi ça kina azongi ndako akangika motema ndenge nini ba sololi ba lewana et tout moi ça comme lela alobi mais moi ça ko pe ko bumanga akotina nga présenter pour na poto ko banga po ba kanga bango mais akosumba pe bakisi ya mabe pe asaleli inga pe ina kufi oto na sali soki ndenge ni na ndenge mususu mobalo déjà ça bominga en fait donc abombaki déjà mwasi po basi auta Kinshasa akoya pe na makambo ebele ya mabe akosala pe mwasi ya na mabe en tout cas ko sali mabe mwasa lobi ake musala dimanche nango lelo so salia lelo sala misala ba mbali ba suka mingi ba vendredi ba samedi dimanche ba sala na bango te mwasa ake musala nzo ata kelele musala ta ko saki nde yakanga porte abenda porte te abendi porte mais akangi porte le likwente siko mwasa abimi na lopango abimi penza posani mo mukie akomota siko ba venture na bango ba ko sala
Aota la bango nandengi bazolia bazoseka bazosala bolingo en fait bolingo quoi. Tant ba komika na point ba kende na mbeto abia tika na profiter 2 jours à sali na profiter autant au sala ngana profiter te. Moi ça alobe le côté. Azelika ba autant ba kei ba longoli ba comme na ba teni penza Adam na Eva ko. Na koti na chambre. Azaya musika te. Aya penza fongola porte. Akoti aoke penza nya tina porte chambre yo. Afongola akebe na vidéo. Abisinga kutu so alingi apesa vidéo pas passer non. Aza mobile bo viva ki na e. Et ça la propreté. Fajan ces ala na bien te. Au pesi kaka dende au pesi déjà les solo oyo eza bien pour batu mususu bazo mayele en fait. Pour baninga mususu bazo mayele mais au filmer au ndengo filma ki bango la kisa et ça la propreté et eza bien te. Stinate. Mais vidéo yango alobi et monana ki penza et monana penza clair penza ya makasi te parce que ba bomaki mwinda ko bazalaki ezaki ba pese mwinda te. Bazipa ki ba rideau na chambre ba pese mwinda te. Moi sitanga kocha kangi bango indi mbala moko oya bando mona belle sœur ndenga ko mo finga kolondako. Oh moi si wana makasi sidi ou laisse l'action aller loko abina komi ko lila loko momke o ya komisaki semeki modèle la zo finga yi modèle la finga kasi yo kanse kini nga belle sœur na yo wa zoba mo te ko be mizoba do abengi sko mwasi wana zoba abengi mwasi wana zoba o akomisi na ye na mobali na mwana akomisi ba ona poto a fingi moi mwasi na avandika bo azolela jiku ba camarade ne ba ye bitumba ba camarade ba beti mwasi wana mobala kimaki en tout cas ba beta ki ti ba vase ba biboya oboma mutu après ba bengani ba biali ba tiblo na bango libanda bokende mobali pe na mwasi ba simizela ba ki na HM na bango e wo mwasi le mwasi wana en tout cas azala qui était en fait à regretter pourquoi l'accès qui mobile yana bana na ye est-ce que a l'accès sous mobile a l'accès sous bana na ye mobile mususu et l'occasion mitungisama donc a éviter oyo koko komela ye soki akolinga lisusu bien olinga te na bibe osana gêne olinga te pourquoi ya makambo yaka mutu na comportement na ye mususu asa bien mususu asa mabe on ne sait jamais. Oh, on a ça qui n'a comportement, mais peut-être, oh, peut-être, ça n'a comportement, c'est ça. Moi, si on a, bakei, kuna, bakominda kumoko. Bakominda kumoko, moi, si on a bakisa mwana, bakomana bana mi bale. Tant bakomana bana mi bale, wana, moi, si on a zumu kanda. Matche baloke. Tonga lisano, e bunga kana lisano. Matche baloke. Tant bakomi esika wana tant manozo na ndako mobali atchaki kom na kombo ya mwasi me mwasi za na nomkanda te habite no chayo parce que na lubake na yambi mpa ya boyboy sondeni habite e komela bango match buku ata kaka na kacha ndako wana mwasi wana wazaki petit terna e alali lisusu na camarade ya mobali wana to tonga lisano ebunga kana lisano na minute oto loba mwasi na atikala na bana mibale mobali akenda akoma na vie à foyer donc vie bebale akoma ko mela ba masanga ko loba nzela donc vie mutu ebeba kaka boy nda ebisenga lobi tonti Melina s'il vous plaît mekana ko pesa lisolo opo izo swanga yi makasi ta makamwa na kutani nango et tout na esake problème te na olexa lisolo na yo tala makambo mukili oyo tozo luka nini mukili oyo tozo luka nini soko za na poso ya poto yaka poto na malembe luka poto na banzela nyoso nde baninga bazo luka oluki oye ko ya teke po oyo ko pesa muninga moko boye pasi ko lela basi ezaka mabe bato bele baye bate yango no mona mibale bele bakufa avant pona nini ko lela basi ezaka bien te yo oye muninga sali sacrifice bele bongo oboza lesika moko tango ye respectez vos vendessani so vous allez na mwasa ona kishasa yeb c'est vérité mama basi musuba ndimana bango je sais pas ngana ndimana ngate mbala za mwasi to kuma to za basi mbala e samate mais basi musuba ndimana bango ke no
na mwasi na kini bon basi musu ba tchaka na bon mutu a tiene pe mutu lo bele vérité sani lo ba vérité ke okosa muninga o memaye na point wana batu musu bakufa akokata na pe nzamba ka bolingo po makamba bonga te kumela ba basi babele bazwaka na bomba AVC te ka mibali mte kumela bango donc ndeko na biso akutani na likambo oyo mama na likambo oyo akutani nango andimaka te ke akutana nango na vie na mukanda akende ko sacrifier ndeko na eke zero mwasi wana a bénéficia na mukanda wana mwasi wana abalukela mobali wana donc mobali akoma na vie ya foyer akoma na vie ki soulard akoma na vie biloba loba vie noko ebeba ozomona vie noko ebeba donc na vie malembe mbango ezaka pema redia misaloba kudia tino koyoka ino so lembango zikisi munoko biloko oyo etika na sani okokolia ngote po munoko de ziki mbango zaka pema siko ya monaki mwasi oyo yazaki na Kishasa azaki spécial muto ya sali sacrifice ya kosa kiye ki nde mwasi na ye amonaki ye mabe mais soki bafanda kina mwasi wana chilelo elinga ozala bongo te mwasi na ninga respecter ninga za na ye chilelo en tout cas ba nga baza bien via noko ebeba noko asala kine chaya ozongela su mwasi na lobi ata na ndoto na ye elekate abi singa tanti melina ata na ndoto nange elekate uzomona do yo moni mwasi ngo zoba yo ke yikuna ozwi makambo obebani na mwasi babengani okomi na vie ya désordre likona ngo okomo lukaso ya kozonga pa zoba oya kochaka mboko oyo sakana na ebongo et puis okotisa mwasi na yo na mukanda ya mwasi oyo awa quand même na yoki somo na yoki mawata muninga mwasa zolela esenga passe non na beta masola boite mais na yoka e bien te en fait na yoka e bien te bisinga na lukaka yo pona peso liso na ngobeta pona landaka yo na luka pona peso liso na ngobeta lisolo ya ndeko na biso ya mwasi ya mwana na inga na betela bino bandeko na biso mibale awa eza na ngolola te mboko à part awa isika mboka msuto ke eza te na ngoka lola olifelo so ke lola te okelifelo te okelola donc sina mote to sala na kamabe mukili ya mukuse vieza mukuse makasi soki otali bato oyo ya ba 1900 net 1900 bazaka sute ekoma ba 1900 na yote so ya ba 1910 bazalaka bandaka 1900 bazalaka sute ba 1910 bazalaka bata 1910 pena ndimite ke bazalaka susu ozomona donc bato mukilo etambola na ngoka abo turo bakei eleki ba o bazobotama ezoya kaka bongo vieza mukuse kusa moninga mabe ozelo te ozwaka ba malédiction mo boyo kanaka te na vie en fait moninga tanga lingi yo asalelo makamba bongo lakise ki mote ya molamu zongi sele epe malamu ozomona yango moni basebele bakoma na comportement mo boye okonjimate donc pona nini pona bongo basebele bakoma na comportement mo boye esikana na sotaki tango mwasi mobali ayaki awa mobali akoma komela bakinzo ate bakisa mibali zaka na yebi te na yoka onka tango oloba na yoka mena banda konjimate bakisa mibali pezaka mobali azomela kisi po abota mwasa zoazemi te donc noko abanda komela bakisi po mwasa zoazemi te donc nde bayoka na mwasi ne kuna azana droit botisa mwasi wana te donc chi tango mwasi ana ataka video nde ayoko yoka masona bonde banda beta mais uchinda ngana mela bakisi na respecter olingini mwasi ana yoka nyonso en fait nzoka te kisi mibali pesa ka so omela mwasi ozozemi te ezali je savais même pas en fait voilà lisolo ya ndeko na biso yango wana en tout cas oyo akozana na idée to ndeko wana asala nini na minute est-ce azongela mobali wana o mobali wa telenga na koma ka ba koma yo senga ba pardon mi konyoso donc akoma mi telenga no en fait moi si pe alingi te siko to sala ndenge nini
en tout cas na commentaire bon mekana ko koma s'il vous plaît pour tout songande ko na biso na motema on dirait azana amoureuse en fait je sais pas mais o e baby c'est motema o makambo ya minene o uti leko na uti tangela bino na uti betela bino ya minchu donc to mekana ko pesi conseil nini boloba asala nini azongela mobali yango alimbisa ye ou bien linga mobali mususu ou bien tikala ko linga na yete na vie on ne sait jamais vie eza makambo ebele donc en tout cas bon meka ko komana ba commentaire bo pesa biso ba réponse to yeba nini to sunga ndeko na biso aboya kina tanga kombo na ye pona respect na ye moko aboya kina tanga kombo na ye donc bon meka nanu ko sunga ndeko na biso to pesa ba bo pesa ba réponse to yeba asala nini azongela mobali wana ou bien asala ndenge nini. En tout cas, les sons na biso tenga to betela bino lelo o na ba bien que na laka ke na vidéo na muso na ba ke ba pesinga li solo moko funa betango e yango li solo na ote ko betela bino nzambe alola abomba bino nzamba alola batela bino Olivier Ntemu peuple mondibu ya o yango wana mingi ya kolobezate o to sala na ngombe soto lo bakaka yango wana. Bon, pour le moment natiki bino je vous love très fort. Très très fort. Ezalaki ya bino Melina Swamba tokutani na vidéo oyo kulanda asima. Allez, bye bye.